Enfin, fini les randos, fini les rankines. Oko inana, kotongana. O Gabriel Salibwe. O Gabriel Zongibwe. O bana makala ba okanelae. O famille Diana Makila ba okanelae. Toboyi. Tolobalisu te po sukanango yango yo. Bomona Gabriel yoyo na résidence ya ba Diana Makila. Botala nenge ba yambie, botala nenga vandi na famille na ye, botala nenga zana kimia, botala nenge trouble zate, botala ne bana makala bazana bango kimia, famille na ye kimia, siko bolo balisu nini. Toluka kimia nzamba pambola bino. Toza bato masumu muntu aza parfait azate. Mais ce qui déjà au sambilaka, il faut que y barape ermo ko minimiser makambu. Ezate ke likamu soka oyoki ta. Likamu yoki ta. Et puis na mona bazaka pe na langage moko balobaka netinga boyebinga. Obaye bayoyo. Oza nani. Muntu moka toyebi na mokilo ezaka Yesu. Yo oza nani po bayeba yo. Osala nyonso wana no kutana te ezana mokolo pe ko kutana ndengo bayebi yo muntu alobeto ta likofi alongoli yo minu nyonso. Osali pe le côté langage wana ngabo yebinga bayeba yo nani biso to yeba ka muntu moko asuki saka bato nyonso eza Yesu Masi botika ba fitilité botika alobaki to yokola kolimbisana to yokola kobomba bulumbu ya baninga bisika ba olobela muninga na mabe bosaka ne théâtre to meka mpe koko ata yo pe oyebi ki azala mabe mais o couvrir ata no mwandambo. Siko na mitunaki nani aza base ya kobimisa ba problème oyo nani azoboma baninga et tant Gabriel baki azoya ya nga baki non bozawa et puis Gabriel lobio tozai pas major bisadi di bola bimbo nazoya wana toke biso nyonso na ngaki na ya na mona na miso ni ekoleka effectivement pe toye mama ya mbibiso kitoko bande konyoso ya Diane ba mbibiso kitoko na ya basi na ya mibali donc to vandi à l'aise et la kisike eza kokumisa te po awa toza na lupango ba Diane. Oui. Avec autorité, je vais
Oh, je voudrais vivre comme Jésus. Oh mon Seigneur, je voudrais vivre comme Jésus toute ma vie. Oh, je veux vivre comme Jésus. Oh, le roi de rois, je veux vivre comme Jésus toute ma vie. Oh, je voudrais parler comme Jésus. Oh, mon Seigneur, je veux parler comme Jésus toute ma vie. Oh, je veux voir comme Jésus. Oh, le roi de rois, je veux voir comme Jésus toute ma vie. Oh, je voudrais prier comme Jésus. Oh, le roi de rois, je veux prier comme Jésus toute ma vie. Oh, je vais parler comme Jésus avec autorité. Je vais parler comme Jésus toute ma vie. Oh, je voudrais parler comme Jésus. Lui, mon Seigneur, je veux parler comme Jésus toute ma vie. Oh, je veux agir comme Jésus. Lui, le modèle, je veux agir comme Jésus toute ma vie. Oh, je veux agir comme Jésus. Lui, le roi des rois, je veux agir comme Jésus. Comme Jésus. Oh mon Seigneur, je voudrais vivre comme Jésus toute ma vie. Oh, je veux vivre comme Jésus. Oh, le roi de rois, je veux vivre comme Jésus toute ma vie. Oh, je voudrais parler comme Jésus. Oh, mon Seigneur, je veux parler comme Jésus toute ma vie. Oh, je veux voir comme Jésus. Oh, le roi de rois, je veux voir comme Jésus toute ma vie. Oh, je voudrais prier comme Jésus. Oh, le roi de rois, je veux prier comme Jésus toute ma vie. Oh, je vais parler comme Jésus avec autorité. Je vais parler comme Jésus toute ma vie. Oh, je voudrais parler comme Jésus. Lui, mon Seigneur, je veux parler comme Jésus toute ma vie. Oh, je veux agir comme Jésus. Lui, le modèle, je veux agir comme Jésus toute ma vie. Oh, je veux agir comme Jésus. Lui, le roi des rois, je veux agir comme Jésus. Oh, je voudrais vivre comme Jésus. Oh mon Seigneur, je voudrais vivre comme Jésus toute ma vie. Oh, je veux vivre comme Jésus. Oh, le roi de rois, je veux vivre comme Jésus toute ma vie. Oh, je voudrais parler comme Jésus. Oh, mon Seigneur, je veux parler comme Jésus toute ma vie. Oh, je veux voir comme Jésus. Oh, le roi de rois, je veux voir comme Jésus toute ma vie. Oh, je voudrais prier comme Jésus. Oh, le roi de rois, je veux prier comme Jésus toute ma vie. Oh, je vais parler
comme Jésus toute ma vie. Oh, je veux vivre comme Jésus. Oh, le roi de rois, je veux vivre comme Jésus toute ma vie. Oh, je voudrais parler comme Jésus. Oh, mon Seigneur, je veux parler comme Jésus toute ma vie. Oh, je veux voir comme Jésus. Oh, le roi. Oh, je voudrais vivre comme Jésus. Oh, mon Seigneur, je voudrais vivre comme Jésus toute ma vie. Oh, je veux vivre comme Jésus. Oh, le roi de rois, je veux vivre comme Jésus toute ma vie. Oh, je voudrais parler comme Jésus. Oh, mon Seigneur, je veux parler comme Jésus toute ma vie. Oh, je veux voir comme Jésus. Oh, le roi de rois, je veux voir comme Jésus toute ma vie. Oh, je voudrais prier comme Jésus. Oh, le roi de rois, je veux prier comme Jésus toute ma vie. Oh, je vais parler comme Jésus avec autorité. Je vais parler comme Jésus toute ma vie. Oh, je voudrais parler comme Jésus. Lui, mon Seigneur, je veux parler comme Jésus toute ma vie. Oh, je veux agir comme Jésus. Lui, le modèle, je vais agir comme Jésus toute ma vie. Oh, je vais agir comme Jésus. Lui, le roi des rois, je vais agir comme Jésus toute ma vie. Kulumba kuna bo diskitaka nini? Usi sama kuma masonga ndio bovela kia. Ah, ozo mutampandenge naye. Kasi bako chaka nini? Papa. Tenga masona bidishi. Sama na bini. Ah, ndio somo. T'es combien de vous avez? Pardon, na lobby mingi bana bande pa na lobby te. Sala na Pro, tolingaki to yoka yokate, tolingaki to kita sur le terrain, to ya to mona vraiment ni nezoleka. Awa to na kata fief ya ba Diana, place a ko fana pa ba parents na ye. Awa et tozawa to boni présence ya Gabi. Oyo ba makambo circuler belé ke yende mtabomi Diana asali boye bazoluke na famille ba Diana afin ya Gabi akitiye moko pa ba Diana bomoni wana ba image zoleka bomoni ndeni ni ya Gabi aye komiti ka ye moko pa ba Diana bomoni ndeni famille pe yambiye mais sengo ba solo lina ba parents ya Diana makambo nyoso eleki malamu bokozwango ko se dérouler à tonton Gigi Lobota bonjour à papi Miko chef d'état-major de Namio bonjour na batno solinga biso maman Emeline Zemba ma chérie Monique Botele Alfred de Tokyo boza comment on est là mobilandi la bolinga biso tozana nene awa bonjour nene bonjour soda makasi boni tomoni wana kati fief ba Diana to kiti biso so tomoni awa arrivé non ya Gabi awa et zoko annoncer ni merci nazozanga même na ba moi mamuka na mutu tellement peleki yango esanga nditi mo olemba tokoti toye na famille kaka ndenge ezalaka famille yambi
banda na libanda famille ambi biso tokoti normal topiste mama mbote pour la likambo toujours parce que pelissimo tout le monde entier ba makambe bimi tellement belé na ba page même ya ba polémique que liwa ngo bana ba lati ngo ya Gabi bana koto bana makala bazulu kaso amoni ya Gabi ba kolati pina et tout acha makote na matanga et à fin le note moni ya Gabi awa yo ko sala ki biso mo belé to moni na likambo ngo vraiment des okende ya Gabi do la ko prouver innocence de ki ayi belo naka sitoyeti toza peka biso bato so ba mo toza mpango ya Dianati bande peka na libanda tokoti peka awa to ye to fandit yo penza mbasa longolo epokuta na bisoti ekasi ya robeze belete information donc na ville na kopesa mo conseil muke totika ko taka makambo place makambo ya te totika ko kosela pe bato makambo na bato bazana makambo te c'est-à-dire famille propre ya ndo na biso wa kufidi na makila bazana problème te vers ya Gabi bazana likambo ata moko te po soki likambo zalaki ba obanga ya Gabi te po to kota na maître moko te to epena ba soldat pe te to epena na jeep moko pe te ba garde pe te to eka biso moko tozana étoile oboyeba ya kala ya cassette ya CD tono ba click wana banda kala c'est-à-dire bon mériter ba section ya kala ya lelo ya internet te donc to tambo na ni mutu do to yeka ponde ba tutu boya nzambe pa za bolingo to sala mamsu poto la kisapeka batu keza obo kanisa te parce que ba pe ba bimise banga ba bimise awati bando so mibali bangwana ko na bi ba camera bozo so bando so mibali bangwana bali banda bozo bango sans problème sans polémique au base to koti base to soli normal base moka peut obima peut to sola base normale vous comprenez donc batika famille batu kimia botiko lata famille batu makambo oyo bino moko bo créer bo lambi bo tebe pisse bo teba sauce ali bobo zwasko bo lata famille batu vous comprenez donc famille batu bana problème te bande ko batu ba mibalo bazana venir no problème bambi Gabi kitoko bambi biso kitoko to soli kitoko donc to soli mana famille ndenge zalaka pe matanga to bike silité tina suka pe to kozala mais yo pe ndenge osa be mission à partir de HST o ya Gabi asali quand même arrêter l'hémorragie osala ka be mission ko makamali wa oyo merci omoni ndoki belela ende na sina belela ki bo esili silit match silit akas to koti to ye on so ba to ye na pita pa ba policier te to ye na so maître te le roi la pe to ye na biso to solo na so pe na famille kambo ezate na bela non lisu ndoki te na arrêter na tiena barrière soki to kuninde on a biso soki bato bazo continuer kaka ko luka kama kamna ba ndenge bazo lukela Gabriel na lobaki bien de wana no tique espace te business et wana otikate en tout cas no tikate mais pour le moment non moto kita le quoi famille yambi pe Gabi to ebité da étoile so to rose moi quelques réactions parce que tout le monde peut présence to awa bon to ko déplacer to sur la da étoile voilà to sur la da étoile tout le monde bonjour bonjour tout le monde awa na fief ya ba Diana Makila o utai kotika biso azali azalaki actrice moko micro s'il vous plaît voilà Simba tout le monde on a kati fief ya ba Diana Makila o azaki actrice mo bo joane pe même ba tableau moko na banzonzi ko salama et makambo ni c'est yo za muto ba kimia be monsieur bede total auto mona yo otia vraiment ba kimia makambo ebele makambo ndenge bandaki na ndenge ezokende na ndenge lelo tia Gabi akotisi makona kati fief ba Diana okolo bani voilà na pesi mbote na public nyonso na pesi mbote na batu nyonso basara to sara théâtre na pesi mbote kana batu nyonso soki Gabi tanga benga le biki azoe pa badiane soki na ndima ki kete nazo ya tokende parce que nga déjà nazalaki na libota oyo avant par rapport à makambo batunde babande koloba famille badiane lobi boy jour na yawa tozalaka na mama top na dada na ememba ikia na ba mao ba mirma tozaki ebiliao tovanda kiawa jour wana na banse na komaka à 10h tolongwaki na ba mama top à 17h na tikalaki koyoka famille ya bato ata na kombo ni ya Gabriel ni ya Fifi awa na yoka ki yango te siko na kamwaki parce que na libanda na bande koyoka ba kombo na zo sonner trop na komi siko sur place na matanga na ba kolo ndeko bango moko makambo na ezolo ba mate siko na mitunaki nani aza base
ya kobimisa ba problème oyo. Nani azoboma baninga. Nani azoboma baninga. Et tant Gabriel lobaki azoya ya nga lobaki non. Boza wa epi Gabriel lobi o tozai pa major bisadi bola beka bimbo nazoya wana toke biso nyonso. Na lingaki na ya na mona na miso ni ekoleka. Effectivement pe toye mama ya mbibiso kitoko. Bande ko nyonso ya Diane ba mbibiso kitoko na ya basi na ya mibali. Donc to vandi à l'aise. Et la kisike eza kokumisa te po awa tozana lupango ba Diane. Oui, eza kokumisa te po eza lupango na bango. Oyo eza libota moko banda première journée ya kiawa eza libota esambelaka. Botika makambo yo. Liboto esambelaka eza libota ya kimia. Eza libota moko ezoyeba ke liwa existaka. Malgré mon kokufa eza passe bazolela mais liwa existe parce que preuve année jour dana zokata motema bazaki na grande sœur na yo bavai na Gabriel wana basimbana ki maboko na maboko ndenge bayebisa kinga bazobondela. Et après prière wana na Diana oui basimbana ki maboko babondeli basiso ko bondela prière aloye moko yazo témoigner Diana Nathalie boye akitisi mutu et la kisi akufa ki na kimia. Donc après prière mon toi kedo akufi bien. So kazakata ba problème a batu naza sirke na prière wana abongisa ki asenga ki pardon et nzamba limbisa ki peut-être na minute oyo aza esika moko ya repos avandi. Botika ko bebisa réputation ya muwei. Muwei na asala mabe na asala malamu tango asia komi muwei bazipaka mabe na nyonso. Vous comprenez? Pour na ko honorer bazipaka nyonso. Et ceux qui osent na likambo moko na Gabriel to yo osent na likambo moko na Fifi Miel po bazo akimie bango somi balé bo profiter te libota o eza libota ya kimia libota esambelaka libota ya kimia libota esambelaka baza na likambo ni na Gabriel ni na Fifi Miel baza likambo mutu te mais nazomona ka pasi po biso moko soki liboto déjà eza na kimia ezo yamba batu nyonso kimia c'est que likambo na ezo uta na biso moko batu ya théâtre na bino batu ya ba chroniqueuse ba journaliste na public mususu o ba yoka ki makambo o ba yoka batu nyonso ba petite ba jijango na ndenge ba koki komonela ngo na mona ki limbisanga muke ba mususu ba oleka ba émission ba lobi bongo ndenge Diana akufi wana ba mususu bi bomoni ba olela kuna na Diana ba bande kolobana babande kolobana te théâtre motema mabe non public bino moko bo juger muntu azo ba langage ya bongo yenda motema mabe ponga na yebi ke séparation esala mutu nyonso pasi okoki kozaoza na muntu bolobana kana ite mais malgré bozolo bana te okolinga azala soki akufi okoyoka pasi soki muntu akufi oyoki pasi te po babande kolobana te c'est que faut totala semence eza kati na yo soko za na semence nzambe koyoka ka pasi ata bazaki koyoka na te tango akufi akolela po basi séparé mususu pe akolela ndeko nanga akufi toyokani te pasi wana leli ce n'est pas mauvais ce n'est pas mauvais yo siko koleka émission lobi ba mususu kutu babande kolobana te yo oyo siko yo zobimisa secret wana ke babande kolobana te yo nda motema mabe yo ndo za motema mabe na ngina lobana public tango moto aleki émission asali émission batala rappel langage ebimisaka pe muntu o yepe aza. Vous comprenez? Oui. Langage nano yango moko tango moto aleki émission azoloba ebimisaka aza nani. Poso déjà leki émission olobi neti moya bongo en tout cas tango na yoka ki yango na sepela kité. Na sepela kité. Famille nyonso baswanaka ata bozali moko. Bobo time penza papa moko mama moko. Yo na swana ndeko na ote. Alors ce bozo lo banate on okolinga liwana ye. Soki oki akufi rolela te. Siko pourquoi pour les émissions koloba ba mususu wana bazolela babande kolobana te. Eza mabete toza famille bako ezalaka. Marqué babande kolobana muntu te mais akolinga liwana ye te liwa yango elelisi ye. Kutu ye ayoki pasi makasi po muntu yango akufi pete babande kolobana te. Ayoki pasi alobi il fallait avant akufa tolobana akufi tolobani te. Et ça lié pasi makasi. Il faut aller là. Muntu abon so bo condamné na ye muntu aleli baloba na muntu te na yo leki na émission lobi boloba na ko to lela kini nana motema be oya lobi ndaza motema be bo juger likambo yo
Donc na lancé appel nanga Gabriel Bolembo. Félicitations na courage aux alliés parce que ce Rolanda qui bateau lingo ya wate. Félicitations. Fifi Miel Pemba musika pe ozana Turquie zala na makasi po yo pe soko zalaki lelo nde Gabriel aye awa yo polunga ki oya olingo mona ke nyonso na bato ba oloba eza public na biso moko bato ya théâtre libota oyo elobelo côté po ba balanza tape Fifi Miel aye wa libota ekoyamba bakoyamba ye bakosala bango makambo nyonso na eza public na bino bozolo bana public awa makambo na eza te baza très gentil likolo ya gentil wana basambelaka libota ya bato basambelaka batango vandaka entre l'air bozara na théâtre o ya CD na théâtre o beaucoup produit na YouTube ozo c'est la différence dans ndenge parce que ton bozara na CD tondo mona ta actrice moko akufi to comédien moko akufi ba makambo ezalaka télé bozara na CD so mais bon na YouTube makambo makambo mutakufa ke okombo to nga sima ma théâtre to profiter ka to tuna pozo sala moi pas tant bozara na CD makambo ezalaka te mais tant bokomi na YouTube makambo ekomi ke ya ba clash ya kozwa na makambo kasi na tango ezaki na ba CD ezalaki ke muntu il faut akende ti asomba CD pour aller banir les autres Kinshasa. Par rapport à internet, nous avons un émission de péto que tiens lelo. Donc pour nanga internet et faciliter batu pour na koyeba information rapidement. Pour na yango sikoyo bino na biso to profiter pe pour na oliebo pesa information ya malamu bokomi ko pesa na ya malamu na ya mabena matongi na kofinga na makamnyonso bokomi ko lekisa ngo kaka na internet eza mabete. Bino bato bosa l'internet ndi boa mabe. Est-ce que par rapport à CD zaki ti il faut que son CD po yeba likambo. Ce qui obimite oki osomi CD te ko yeba likambo te ou bien muntu oya talaki abengo na téléphone ayebisa yo. Mais le internet c'est tout le monde avant nanda kunaye a fini bo na télévision azotala. Ce qui peut azana atal na télévision te a fini na téléphone naye azotala. Donc différence en wana internet c'est na rapidité ya muntu ayeba makambo. Par rapport à business à CD, il faut que tu sois CD. D'accord, dernier message relancé na ba fan na même ya partout balanda rabino concernant makambo. Na roki koloba kaka tolingana. Tolingana. Baloba ki boy, batonga kinga boy, aloba ki boy. Mais likolo ya nyonso wana pourquoi le pardon existe? Pardon ils ont existé c'est que nzamba yebaki ke muntu akoki ko tuta libaku muntu akoki ko sala mabe yango na siko loba reconnaître te ce qui a reconnaître asengi pardon pourquoi nyonso bolinga bomi mangoka na internet tozaka soso na makambo te ya koloba ndeko nanga tutsinga libaku na luki yo to soli entre biso mibale pourquoi bolinga nyonso ka internet pourquoi bandeko to lingana liwande ngezoya boye ezoyeba na lisusu ngonga te ezoyeba na ngonga te tango yo zo bakaki batonginga d'accord batongi yo pe esika yo vandi zongisa siko conscience non na sima mitala sikoyo yo na notonga mutu te na notonga te na no loba kombo mutu te pourquoi tango yo loba kombo mutu e aka problème te tango ka yo balobi kombo na yo nde komi problème. Pourquoi? Netinga na vanja boye. Nga na okiko yoka lelo. O étoile batongi yo. Nga pe naza na batu baninga na nga to sala na bango ba théâtre. Balekaki na ba émission ba finginga. Ba finginga étoile ingrat boye na boye balbaki makambo ebele. Na répondre te. On peut comme essayer na ba bêtise. Pour la première fois ko batno so makambo passer. Bando bana théâtre no makambo ni la taote. Oh, na bengi ngabi soko monenga na tout ça ki olibaku. Pourquoi obenga kinga ite? Oyebisanga ke likambo boye na boye tout singa libaku parce nga na kamokonza ko senga pardon. Mais obengi ngate okena ngoma mona internet c'est que yo moko o juger likambo no ndenge olingi. Alors na tante ya ko répondre na internet na tawana te. Tawana pe ndinga na kanango te. De oya bandi ndenge ya bandi ndenge ya kosukisa. Toza rappel na habitude ya koyeba soki oyoki balbike batongi yo. Omoni kotonga mama. Kotonga ya na deux sens. Kotonga eza na deux sens. Muntu oki pe kotonga atongi yo. Mais atongi yo makamwa malamu. Eza pe kotonga.
mutu musupe atongi yo mais atongi makambo mabe bato bakoyebisa parce que mutu atongaka na mutu est ce que mutu akoyo otema na nzete atonga soki mutu atongiseke mutu anapatiaki phrase mais pourquoi ce que bango bazwaka oyo bango balobaki bazipi babimisika oyo mutu alobi yango nga nalobi sikoyo na minute wana tozalaka na mwa habitude wana ya kolwa neti ngani naza boye baye koyebisa nga étoile ndenge okendaki Gabriel alobi no boye avant ne réagir na nyonso na kokende pa Gabriel ngai na tata bayebisa nga makambo te omoni nga soki par exemple nene ndenge aza boye koyebisa nga étoile Gabriel alobi boye tango na ya kotuna Gabriel na kotuna kaka likambo te na ngai na lobaka na muntu ayebisi nga nga na kabungu na koyebisa pa Gabriel nene ayebisi nga olobi boye nga na tuna likambo bongo o comprendre pona oluka wapi vraie version peut-être pe muntu abato alobaki mais alobi ndenge baye koyebiso te voilà o comprendre peut-être muntu abato alobaki mais alobi te ndenge baye koyebisa yo peut-être pe alobaki ndenge bayebiso ndenge alobaki ozwi nano olukiye otuni soki eza solo alobaki et puis otuni pourquoi atonga yo osali ye nini voilà bo régler bino mi bayena mutu c'est tout silika boye sulika mboza ipe bongo te la oyo ba vérité au regretter vraiment message nange ezali tolingana liwa tango yaka toyebaka tango yelaka te et public bosala kaka te muntu aleki mba moko émission aleki bo appuyer te bo appuyaka bongo te bozwaka nono pe mon message ya kwa ako analyser les choses botali oyo alobi nini alobi nini et quel esprit etindi aloba na muninga boye bozwaka pe no temps ya kosalaka ba analyse wana peut-être pe ba chichotement oyo ekosala nini ekosila donc muntu penza sa l'émission ti asisi na sepa bokomeli yo pe olobi mabe pourquoi lokaki muninga te botie ba commentaire ya bongo bino bato oyo bolinga ko consommer biso e ko banda pe ko édifier mais ceux qui ba commentaire bino saka ouais yo kani kitoko loba vérité ezo pesa bato nyonso batonga courage pour ba continuer ka kolobaka Ils ont ça la passe bien, vous avez éducateur à masse. Vous avez bâtiment, vous avez qui problème au thé à travers et le co sala. Mais les lorsque comment autant la éducateur à masse, on bazo se comporter vraiment eza pas simi donc moi la muso ko raté éducation dans notre théâtre et ezongisi na éducation. Oui donc to meka ko changer moké pour moi na nyonso o yaza mwana nzambe mercredi akendaka peut-être combat vendredi akendaka enseignement dimanche akendaka ko adorer nzambe toza bato masumu muntu aza parfait azate mais soki déjà osambelaka il faut ko yebaka pe moko ko minimiser makambu ezate ke likambo nyonso ka oyoki ta likambo oyoki ta et puis na mona bazaka pe na langage moko balobaka netinga boyebinga obayeba yoyo oza nani mutu moko toyebi na mokilo ezaka Yesu yo oza nani po bayeba yo osalaka nyonso wana okutana te eza na mokolo pe okokutana ndengo bayebi yo mutu alobeto ta likofi alongoli yo minu nyonso osali ye pe eloko te langage wana nga boyebi nga bayeba yo nani biso toyebaka mutu moko asukisaka bato nyonso eza Yesu masi botika bafitilité botika alobaki toyokola kolimbisana toyokola kobomba bulumbu ya baninga bisika baolobela muninga na mabe bosaka ne théâtre to meka mpe ata yo pe oyebi ki azala mabe mais ocouvrir ata no mwandambo pona lobi pe yo pe okozala likambo susu oya couvrir yo pe akozala pourquoi nga azala likambo na bato te mais bakama kolia ba auto mona ba clash moto olika sur yo ba ezai pour la première fois nous deux auto akamwa ko ba yebike bandrete na pe na ta ko répondre na pe na ta ko tanga ba kombo na bango te ba o ba mona c'est bon ba o ba mona te problème te menga na kati nanga o eza public sina limbisi bango kala koyo ko loba buto sentir ba tozo tala somo na pena ke koza na sagesse parce que sagesse eza epesa mena mutu nyonso te za don mutu mususu ozo bozo o mo ke mutu aza na sagesse mais lelo ozambia ka pena mamba théâtre pourquoi pas nga pour sala ta association mo boya bana baska ya théâtre o encadrer dans le bolingo ezona no esika ebota lisusu makasi koleka te na théâtre muntu eko simba te esinga ka Saint Esprit simba bato na théâtre et simba te. Donc ce qui au idée wana osala so sala boy c'est que exactement oyo eko simbate et simbate mutako sauter donc na théâtre ezaka ka Jésus-Christ de Nazareth yemoko ayo sala intervention
na pesi mbote na ba mibange nyonso ya Gabriel Bolembo, mama Sylvie Rosalie, mama Mirador Ngabu, mama Mundi Boustar, Mundi Boustar. Na SB au jouer penza ki total. Ah, d'accord. Les camicolo ça succès ma casse oya. Famille est sacrée. La famille est sacrée. Au jouer vraiment bien. Ah, otala ke. Kasi naza kaka étoile ti. Na lobaki bien. Na yebisaki bato te na ye na théâtre na ye kolongola mutu te na ye pe ko corriger mutu te. Sauf kaka ba pusana mukende nga nazala ki te batikela nga pe esika na vanda. C'est tout na longoli mutu te. Naza kaka étoile. Félicitations. Pe couple non papa Alain ici mami. Ici Merci beaucoup. Mundi Boustar na pesi bino mbotele mibange na pesi baza ebele kuna. Boya kosilika pama bako mususu nazoyeba te Mimi Strela les mibange Chuchu Luambo Mundi Boustar Aimé la cadette Sylvie Akake donc maman Vicky Mboyo c'est qui maman bango nyonso tout bozé belé makasi nasoko na bakoma bino bien te na pesi bino so vraiment bambote vraiment na lingi bino mingi tozoluka kimia voilà tozoluka vraiment kimia et loba Judith Bokwande na Belgique et loba Nene Panzu mokonzi super abi étoile na ebisaki bino ni na oh étoile Gabriela Kenete na ebisaki bino mabezate bomoni mabezate na profiter ko pesa papa Honoré Mwanza passeport rouge na kati ya loba mbote na pesi Frida Tamba motema ngani ya papa Charles bambote na yo na pesi mbote na ngai pa mama Valérie Lucila Vovo na kati ya Allemagne bambote na yo aimé mama na junior na Allemagne bambote na yo donc toza wana pona koluka kimia peut-être boko tala etola ye na Gabriel bwana boy non na ye pona zoluka kimia ngasko na lobaka mingi na lingaka koyoka te na lingaka komona nake mupanzi te nazo éclaircir yango bien nake mupanzi ya mutu te na lingaka kimia donc na lingande kimia na logique des choses Gabriel Bolembo bino awa bolingi soma kamba agité Gabriel Bolembo leki nanga Fifi Miel mupanzi boye pe azaki choqué na ba makambo kaka leki nanga donc il faut lokola bazanga ki kimia par rapport à comme la bande bazo tanga tangango tozolu kaka bazwa kimia baleki bazé ebele bango nyonso baleki nanga penza bazé ebele. Merci beaucoup d'étoile to kozoyo après makambo to ça no penza émission parce que to décortiquer parce que aux artistes to kozo pe nathan bato bana sur la BM télé. Voilà, merci beaucoup biso BM télé. Attends on va dire c'est Dimaka. Attends on dit c'est Dimaka. Bah 4 et 3 mois passés comme ça. Netofana bino na matanga ti. Bongo eba ndeni ke ba mettre ba se sensibiliser ba lelende ko na bango. Oye bosiko sengeni. Obi? Oye bosiko sengeni. Te eba na ndeni ke batu ba vande ba bando lelende ko na bango mwasi. Yanga question réponse na question réponse ke po oye ba ke to le sengeni. Comme ma moto. Oye ba et loba na oyoka. Posez ma question.
ngana posu question ndeni yum to lingo loba bino papa ba égoïste yoza na posa papa yo lingi nini ngai comment se fait-il que Matanga est awa na makala avenue Bulungu numéro 14 bango bazobima awa bakesala Matanga kuna na Kasavu bafini soba na makala bafingi biso dede baza ba impoli nandeni basako bometa matolo banya soki major soki colonel soki lieutenant non aza juste producteur ya ba théâtre pas de problème babengaka ye major par rapport à la production na ça aza major ya pas de problème résultat c'est zande awa tout le monde a besoin combien de fois Matanga eza awa totikali komela mai na bino te bozeli kaka kokunda wana pena ezani boche bembe na cinquantenaire tondiwe bosali bazwa mbongo matolo mon frère vous êtes égoïste et dédé vous en a mon côté so vous allez le côté bote vous mettre donc la mission moi si to kona na ya tane social oui le makala basta ko ba bimawa na ngo to bete matolo na ngo to boche matanga na katako lelo biso famille ou bien bana venir kolunga biso nyonso a venir a to ya kasabu major wana major ya yekuna abiso te major ya yekuna oto za pouvoir ya kabila te peke so lobi muto kolia ezate papa nazolo ba azole ba mbongo ya ye oyoki yibi boya ko tale Matanga eza awa mais Matanga eza déjà awa bosaliana ndeko na biso mwasi tofandaka ne awa tokoli na bango na mpasi na bisengo tokoli na bango awa ozala kasa bubu ajala akoli na makalako makalako sikoyo bonke totanga na kasavubu nga mwana makalako na kasavubu eza akolisa silani un journaliste, là ça a botika ko ba so botika ba voiture na bino wana botika ngo amana makala awa aza mwa makala aza un social zilanga na quoi wala ko lise biso otomona bino tomona depuis Matanga esalami bosali nini mais bah artiste bazoya quand même papa na tembe pe likolo na yebisa yo kaka mutila c'est là mon frère c'est là depuis abelaki ki bo akotaki hôpital à liboso kuna bino kotindaki combien bo alungwe kuna ti akomi kuna na hôpital mususu kaka ko bimisa ye ko chaîne 50 de honneur na bino ya mwana ha papa donc si j'ai la paix comme ça c'est la remarquer que non que bébé et ça bébé non ça te na pesi opilo konoso eza kitana sembo na yo ya nona ndisi ya maboka kolo oma YouTube yo la ba YouTube ya mboka mukie ofingi buto fingi oh je voudrais parler comme Jésus oh mon Seigneur j'aimerais parler comme Jésus toute ma vie oh je veux voir comme Jésus oh le roi de rois je veux voir comme Jésus toute ma vie oh je voudrais prier comme Jésus oh le roi de rois je veux prier comme Jésus toute ma vie oh je vais parler comme Jésus avec l'orité mais bakangi biso oyoka susi artiste na biso akei susi makasi toperde moko ye makasi tosande nini badégage mutu mpe nyonso moi eza te eza ya église belanga tosuka wapi charge
Yaka maman na sœur, yaka na sœur. Bofina botalaka champ, botalaka champ. C'est fou de na retour na yo. Retour.